Oui, merci chers amis. Moi c'est Ridi Mandiaipoma. Je suis basé ici en Afrique du Sud. Je fais partie des groupes de combattants, comme vous le savez. Maintenant là, j'ai des images pour vous à propos de ce qui s'est passé le samedi dernier, samedi 25. On a essayé un peu de faire le blocus, d'arrêter les meetings des camérés. Celui qui s'est dit opposant, pourtant nous tous, on le sait bien qu'il ne l'est pas. Voilà, on a essayé vraiment d'interrompre cette réunion-là. Donc vous allez voir dans les images que nous étions un peu en retard. Parce que l'adresse qui nous a été donnée n'était pas une bonne adresse. On cherchait jusqu'à ce qu'on a retrouvé la bonne adresse. Et quand nous sommes arrivés, il y avait la police, il y avait vraiment un tiraillement, comme vous allez voir. C'est avec la police. On a vraiment demandé à la police d'entrer là-bas parce qu'ils ne voulaient pas que nous puissions intervenir avec force. Mais il était en cours de route, il venait pour assister. On l'a appelé, on a dit qu'ici vraiment, il n'y a pas moyen de mettre le pied. Donc il était retourné. Suivez les images. Merci. sala piuti siko azaki deja ba engagement na ye
azali déjà engagement na ye apesa bato mbongo tenir rien yango toyebisi bato ke non moto amema Kabila na pouvoir oyo asalisi kunda po ba violer basi na Congo boya pour soutenir rien tolobi que vous êtes les traîtres vous êtes les collabos vous avez bato moko bozo trahir Congo pour la biso to condimenter yango tout policier à Katiana parce que pas meeting merci beaucoup. Désolant, on est tellement déçus de voir ma frère Nabiso congolais il y a 2000 règnes ya Kamere Nicolas ya makila bandeko na bango 10 millions de morts tués na Congo mais on s'étonne que bandeko na biso ba congolais babola o bazana ngo bayepo Kamere pesa bango 2000 règnes pour essayer les sécurités entre temps Kamere a amassé des millions et des millions ya ba mongo na Congo il y a pas si ya makila ya bato soki tozala parce que tozo réclamer Kamere azaki président ya parlement pendant des années ayebaki bacrime ezo se passer na Goma na Kivu mais aboyi kosouleva ngo parce que il est associé à Kagame bazolia mbongo ya Congo mpo babongo bandeko na biso ndenge eza wana boyebisa ye toyebi ndeko na niveau eza simple koya na biso bato mosusu bakoki comprendre te tozali awa tozali tozocontinue tokozala lisusu histoire ya Kamere toza nango na suka te ndenge tokosila na Kamere nayebi ete suka na ye kozala na Burundi akozonga na Burundi kala mingi te parce que toza awa Kamere ayebisi biso ke ya kosala opposition ya carrière te mais tokolakisa ye ke ye aza ni opposant te Kamere ayebisi biso ye aza lokola Lula azalaka na Brésil Lula azalaka syndicaliste qui était Kamere na Congo nini asala mpona na Congo ye azalaki président ya parlement asala nini minute oyo tozolinga tolakisa ye partout Kamere akoleka tokotiela ye libaya ya makasi penza Kamere akosouffrir mais nazorepete Kamere suka na ye eza Burundi aprépare mbongo nini akofuta biye amiretrouve na Burundi mais na Congo aza na diso na place te tokokombattre na forme nyonso na manière nyonso. Let me understand. Yes, we agree on the peaceful thing. Now we agree on the now you are attacking somebody. Someone from Sokotali Kabila, bilongila bango ya famille. Sokotali Kabila, Sokotali Kabila, Sokotali Kabila, bilongila bango ya famille. Sokotali Kabila, Sokotali Kabila, bilongila bango ya famille. Kamere.
nyama mbesi ah usu na funda kamera zoba mbesi okiki fa phone na ke osali mabe osala ko moni ngo kamera to kati yo na pression yo kamera la kata e ba la to kata bien présentation So officer, you know these people that are selling our country. So what they want a problem. Caméra eba qui est Congo mimi toko telemela yo. Partout dans le combat, les masana ba. We are together.